baba tukiyaka na kisinga na sambela okozwa otana kopesa otan nzamba tikala kolaka motu te. N'oubliez nyonso eza ba stratégie moko pour ne pas présenter Christ, mais bazo présenter o ezali ba désir ba convoitise na moko. Parce que moto aza inspiré par l'esprit de Dieu, il ne peut jamais réagir par rapport à ma convoitise personnelle. Mais miracle Bible, le Bible c'est un miracle à ma corodoté. Parce que au nom de Jésus, mais l'immunion sur ma belle sang et koto samila. Mais ça na kombo muso pesa mais muso te za kombo na Yesu. Et puis démon wana akota kindeli po abimana nenga bonzoto. Démon wana na cherté ya na musulité, mais démon c'est un esprit. Et que vous les reconnaîtrez par leur fruit. Donc vous voyez ba on a ba mboba ba comment. Ils ont pour la moto soda qui formation, on a tenu bien matriculé, mais on a été formation qui m'a dit que ba mafia. Beaucoup y a ba on a taille guerre. Ça disant on a tangane mon qui tena on a tangane mon. Donc vraiment tango diable a zombie kola koye kola bonzambe, mais au tika au comme makanzambe. Vous comprenez? Donc tango original les a eu piraté paysan. Ils a ka tout bien ça ma coro doté. Papa miracle les akaka tout bien ça ba scorpion na banzo côté. Nulle part dans la Bible le dit que non tant que Jésus a chassé que ba démon li coro de demain na kati ya mutu non c'était pas ça le cas. Donc comment ça fait-il que non de moi c'est transféré dans ma corodo na ba scorpion etc. Donc ce sont de fausses miracles vraiment c'est un peu ça. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa na balandi ya chaîne YouTube na biso info plus mbote na ba abonné na biso nyonso ya site internet na biso www.infoplus.org ngawa bino Mustafa Malembe ndenge na yebisaki bino kaka bo mesana na ngai esali mwa mikolo bo moni ngai te mais nazali ndenge kaka totambolaka ndenge kaka tolukaka ba information pour musala na biso yango wana pona ko diffuser pona bino ba o nyonso bolandaka biso lelo toza na ndeko musali na Nzambe aza jeune ye na ye nde tokosolola na ye matali le miracle la matali la prophétie les prophéties donc tokomeka kosolola na ye ayebisa biso ye moko pe ako se présenter kombo na ye ba misusu ba yebi ye nanu te a se présenter na yango tokopesa ye mbote papa. Ah mbote papa journaliste mbote makasi. Papa bazotala yo na chaîne YouTube na biso ya Info Plus kombo nani? Bon yanga kombo c'est le prophète Jérémie l'œil de Dieu. Prophète Jérémie l'œil de Dieu. Prophète Jérémie l'œil de Dieu. Tomonio aux agènes. Prophète Jérémie a botami prophète to alamu kimbala moko ndenge lelo ekoma ke mutako la mukalelo ami bengami prophète abengami pasteur abengami évangéliste prophète Jérémie abandi ndenge ni. Oui, comme Toto posé Mutuna, bon, on ne devient pas prophète, mais on s'est né prophète. Donc, il y a prophète Jérémie, a commis Moussakoli, mais Babota Mara Moussakoli. Comme quand Jérémie, le bin, Nasina Yebaki, Banda, Liboumou, ya maman, masse informe, Nasina Ponakio Moussakoli à nation. C'était une façon que l'Aksakene, Moutako Mara Moussakoli, mais Babota Mara Moussakoli. Donc, c'est un peu ça. Prophète Jérémie Abotami Moussakoli, parcours, il y a prophète Jérémie. Aux agènes, au bandi prophétie na âge nini, au botami, au bandi on a qui mukolo ndenge okomi lelo boye, peut-être obi ke musakola abotama kanango, na bomona peut-être banda osalango te bamsu balobi babanda kango na bomona, mais prophète Jérémie a bandi prophétie na âge nini. Oui, la prophétie en question, il faut qu'on y ait 4 branches à prophétie. Première prophétie, c'est la parole de Dieu. Deuxième prophétie, c'est la prophétie avec langue. Troisième prophétie, c'est la parole de connaissance. Quatrième prophétie, c'est la songe, rêve.
Mais j'avais commencé juste à travers ma rêve, on a bandoto, à l'âge de 8 ans, j'avais commencé à l'âge de 8 ans. Et lorsque je me suis plongé plus dans la plénitude de Dieu, Zamba et Kotomo, à l'âge de 14 ans, 15 ans, là j'avais déjà commencé à prophétiser. Prophète Jérémie a bandi ko prophétiser au banda qui n'a pas songe na 8 ans, na 14 ans comme ko prophétiser au bandi musala na Kinshasa na ba province to donc na Kinshasa ou bien na ba province. Oui, musala na bandi na ba province, vraiment na bandi na Mweneditu tango na sisi Mweneditu na ke Mbujimai. Ensuite, na longue Mbujimai na Kinshasa Kikwite na Keba Congo, Matadi, Lubumbashi, lelo na zaïsu na Kinshasa, c'est un peu ça. Prophète Jérémie, lelo yo, ba église etondi na Kinshasa, batu nyonso baye nga prophète. Tozomona ba miracle, tozomona ba oyo ezosalama na ba église, Samela nzambe apesa yo voyage, tozomona voyage, bamsusu lelo ekomi au-delà ya kobimisa biloko na banzoto ya bato. Prophète Jérémie, prophète, okoyaka na miracle? Oui, toujours croire na miracle, eza question moko vraiment mutuna moko malamu, j'ai vraiment aimé, mais il faut yeba que miracle to croire comme mais eza na ba miracle mibale ya nzambe ezali pe ya Satan ezali comme Bible le bien biso, tango ya malamu ezali ya mabe pezanga kate, c'est un peu ça. Tango ya malamu ezali ya mabe pezanga kate. Nazongi kaka toza wana to yango nde to banda to lobela mwa mingi. Prophète Jérémie na ba ezomona mingi lelo na ba etandomike na biso talaka. Ba prophète babimi ebele na ba prophétie wana balobi que nyonso wana batu bazobimisa batu kobimisa mutu muchopi kobimisa mutu eloko boye yango wana esengami na bino basali ya nzambe bosala to yango te yo mekana koloba par rapport na tuni yango po nakutani nde na yo po yo zape na ministère prophétique omeka koyebisa biso est-ce que il faut batu to yoka mateya to il faut to mona miracle. Oui, pour ne pas aller plus loin, Toko Joramukanda Marc chapitre 16, le verset 17 à la vie, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous comprenez? Rabbi, bikamo ezakaka tobi misabat makoro dote. Papa, miracle ezakaka tobi misabat ba scorpion na banzoto te. Nil part na Bible le que non tant Jésus a chassé que ba démon likoro de bimai na kati ya mutu. Non, ce n'était pas ça le cas. Donc tango diable azo mekola koye kola bonzambe mais otikala ko makanzambe te. Vous comprenez? Donc tango original les a piraté pesangati. Miracle la solo est basé na parole de Dieu. Mais tant qu'un prophète n'a pas eu dès le début, dès le commencement, na bisa kiyo première prophétie, la première prophétie c'est la parole de Dieu. La première prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est qu'au travers de la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, guérison peut être miracle. Mais miracle, Bible, le Bible, c'est un miracle. Parce que au nom de Jésus, mais l'immunion sur ma belle et koto samela. Mais on a combo monsieur pesa meli bisote za combo na Yesu. Et puis démon wana akota kindenge po abimana ndenga bonzoto. Démon wana na cherté ya na musunité, mais démon c'est un esprit. Et comment ça fait-il que nos démons se transfèrent dans ma corodo, dans ma scorpion, etc. Donc ce sont de fausses miracles, vraiment, c'est un peu ça. Ce sont des fausses miracles. Prophète Jérémie, na angle wana kaka. Lelo ba mususu na l'église ba komi lelo magicien aye na biloko na ye aye kotika na église batumbi yango na église. Prophète Jérémie biloko wana est-ce que po mutu biso batoyo biso bandimi poto ndimela nzambe na yo il faut to banda osala biloko wana na église ozo croire nango? Oui, bon, il faut comprendre que babi au temps de la fin il y aura beaucoup de faux prophètes, mais vous les connaîtrez par leurs fruits selon Matthieu. Donc il faut comprendre que nous sommes dans la stratégie moko pour ne pas présenter Christ, mais bazo présenter où ils allaient ba désir ba convoitise na bango moko. Parce que mon toi est inspiré par l'esprit de Dieu, il ne peut jamais réagir par rapport à ma convoitise personnelle. C'est qu'il faut
liloba na nzambe ndenge sengeli. Aujourd'hui ce n'est pas ça le cas. C'est pas mal au mais il faut vendre la parole de Dieu. C'est ça le cas. Tope ba msusu ba bisoki ba oyena biloko pa na bango biloko na yo banda yo sala so banda sala kisi ba peshi yo mbongo lelo ba nzambe lelo ezo koma ya kosomba to ezali que il faut to teya to ofobote ya biso ba tozo ndimela liloba nino to ko lia étant que yo prophète de Dieu olobi l'œil de Dieu na yoka ki olobi l'œil de Dieu biso photo to lia la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement pour du pain, mais pour la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche. Donc c'est pour dire que non, na kati na liloba nde tozobika. Zolanda papa. Donc na liloba nde tozobika, mutako bika pona miracle te pona mbongo te. Yango o bazo somba batu ke yaka na kisinga na sambela okozwa otana ko pesa otan nzamba tikala ko laka mutu te. N'oubliez pas dans mon candidat Matthieu chapitre 10, c'est le bien. Lorsque Jésus a dit aux disciples, ils ont ramassé les apôtres. Aïbisaka Pierre, que Pierre yaka na opeso bono. Aïbisaka que Thomas yaka na opeso bono. Philippe yaka na opeso bono. Royaume ya Nicolas vit premièrement chercher le royaume du ciel et la justice, et tout ce qui reste sera donné au centuple sur la terre. Donc tant que vous pesa mutumbongo, c'est que vous présentez Jésus, mais tu présentes juste l'argent. Et puis mon colombongo vous avez monté dans zongeli masum, c'est un peu ça. Mon colombongo vous a été à zongeli masum, prophète Jérémie, aux jeunes. Comme l'église, ministère nayo est basé sur Nina par prophétie. Oui, mon ministère est tellement focalisé sur la parole de Dieu. Je suis un prophète. Statut à ministère est vraiment basé sur la parole de Dieu parce que moi j'ai toujours aimé la parole parce que commencement était la parole, comme la Bible nous dit. C'est la parole et la parole est avec Dieu. Donc la prophétie est basée sur la parole. Si la prophétie n'est pas basée sur la parole, ce n'est pas une bonne prophétie. C'est un peu ça. La raison pour laquelle le ministère doit obtenir ma casse, c'est plus la parole. C'est un peu ça. Prophète Jérémie, aux Otamola, aux Ana Kinshasa, au Bandaki, ministère na monnaie du tout, les loyaux pour Toyeba, un homme de Dieu, bolimbisi na bato ba olandanga ba limbisa. Oyaza ya nzambe to yaza ya nzambe te étant qu'un homme de Dieu toye babango na ndenge nini. Oui, za mutuna moko za bien makasi l'être que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc boye babango na bambuba na bango comment eza lokola mutu soda ke formation ana tenu bien matriculé mais oya ke formation te masanye ka ba mafia boye babango na temps ya guerre ça disant oya tangane mundu kitena oya tangi mundu. Donc vrai militaire, donc vrai serviteur de Dieu, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc parce que la plupart bazo témoigner que toi en Zambé ils ba au bazan en Zambé. Bazo combattre à niveau ya ko injurier, ko insulter même ba au bazan en Zambé. Mais tokoye babango plus na suka na bango. Parce que Salomon était roi, il était roi. Mais fin de compte, tu peux bien commencer avec Dieu, mais à la fin, on va biser confiance avec Dieu. C'est un peu ça. Prophète Jérémie, est-ce que Malobanayo est athée que le quoi non batwa bioté yango zolo baboy lelo soki okomi célèbre oko changer parole te oko kota na ran ya batwana te. En tout cas, c'est une question qui est vraiment un peu dire. Bon, je peux vous dire que les romans ont été chrétiens jusqu'à la mort. Donc, ce qui fait, c'est que Batuming va abandonner Zambé, na fin na bango, ils ont plus bon causant au couvent dans la bonne Zambé. C'est un abandonné qui fondation na MAB, a posé qui pierre na l'école rock, a posé qui fondation l'école rock te. Il y a pas que ndako na suka au sani ekoya. Ils allaient voir muto akumba muto ka sala course na ndeke kwa tokoba ke aigle yozo komba mutuka osala course na aigle mokolo pineo to bogolali na yo mais aigle la la te kwa na mapapu. Donc c'est une façon ya kozana l'intimité mon nzambe ko kalde ka conspiration. Donc ata élévation yé prophète Jérémie a rechange te a okota na ra ya bato lelo tozota la te na ba etandonikie tozota la bango ba mso bazota la partout dans le monde lelo yo maloba ya prophète Jérémie kotika la kaka nimo.
Oui, moi je l'affirme vraiment que le bon Dieu nous assiste. Ce qui fait c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans les néants et dans les erreurs pareilles. Et ça plus tant que azolongola nzambe nesika na ya komi komucha nesika nzambe. Faut pas oublier que dans l'exode nzamba le bina Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. N'a pas dit que je te ferai Dieu pour toutes les nations de la terre. Donc la gloire de Dieu, on ne peut jamais mélanger la gloire de Dieu ou partager la gloire de Dieu. Il peut tout te donner, le miracle, la guérison, la prophétie. Mais pour nous aussi, le royaume a ça. Wana ezabilomo basimba kate. So simbi déjà qu'on a raté objectif na yo c'est ça. Prophète Jérémie l'a dédié au bolin misinazo senga yo kaka balobi ba prophète ba monaka au-delà voire même na makamamboka. Congo na biso étant que prophète dédié ozomo nango ndengeni Congo na biso c'est sur le plan prophétique o nzamba ola kisayo par rapport ya ndengele loto zali na lobby moi to kota mingi ezate to suki wana kaka prophète dédié pas prophétisera balobi na tango akala ba prophète nde bazalaki ba guide suprême oyo avant likambo moko esala na mboka babandai ko consulter bango pour bango nde ba pesa ba directif lelo to ngana zana prophète Jérémie akoloba nini pona Congo. Oui, c'est une belle question, donc c'est très mieux. Donc pour notre pays, ce que je peux ajouter, c'est que Namboka Nabiso, tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Congo, musicien moi le Congo est Kobonga. Et Kobonga, tant que Bassa Nanzambe, tout ça na bomoko. C'est qui est vraiment très important. Donc ce qui est unité ou allé, amour allé, pression, capacité ou force ou allé, parce que mon sapiment est sur la élongité. Surtout les misapésans normal au cours sur la paix longue au cours arrangé. Donc on a tant à Kala, on a tant à Kala. Badouanda Kamamboka plus ce n'était pas les politiciens, ce n'était pas les présidents, mais c'était des prophètes. Soit que les prophètes, il insigne l'Éternel au travers de la bouche d'un prophète. Donc oui, Bandao Sala Kemboke vont déjà basakoli. Nzamba pesi bango directive ba kepesa ba ministre ba président etc. Donc ce qui n'a biso basakol nanu bonzambe vendité yeba que des autres tina politique et au kota. Parce que quand biso mo to somi détourner biso mo to bomba population. Donc il faut biso na to vandisa bonzambe ko bonzambe wana renya na katamboka. C'est un peu ça. Congo e ko bonga mais il faut bomo ko na kataba sa nzambe. Yo zona parole te ya koloba que ndenge to landaki mosakoli moko alobi abi que nzamba za na kanda ba politicien. Nzamba za sukota ba politicien te nzamba pesi ako frapper ba politicien. Na maloba na yo langage wana ezate yo moni ndenge wana te. Babi soko seme lisango ko buka lisango. Donc na autre touché point à liboso na lobeli sur les hommes de Dieu, les en a part ya biso basa na nzambe, ils appellent à part ba politiciens. Et il faut pas oublier que toute autorité vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dans ce cas-là, je ne peux pas aller plus loin. Nzambe o ya pesa rande a dit comment s'orienter hein. Mais bisomoko nde to koyeba façon nini ya orienter batu wana. Bisomoko au travers nos prières. Parce que ceux qui sont dans l'église, les politiciens là, ils viennent dans nos églises, n'est-ce pas? Tous autres ya bango mais surtout ya bango plus flatterie, tous orienter bango plus, tous plaisanter. Tant ba okela ba biro na bango wana, eza obiso to ya bango nde bango ba osala, n'est-ce pas? Donc mbuma oyo ezobi manakati ya mona eza oti na kati ya papa to banakati ya mama na ye. Donc c'est pour dire que nous les politiciens to ko condamner bango te mais biso moko ifuto te ya bango nzamba pesi biso évangile. Il faut pas oublier avec Jérémie dans la Bible, Jérémie parlait la vérité s'il s'agit de frapper, il est frappé, il est grondé. C'est pour dire que l'insigne de l'Éternel est quoi à travers biso. Parce que les politiciens qui ont yoka nzamba tamu ko mote ma yoka nzamba à travers ba prophètes, ba pasteurs. Ils ont aussi des leurs pasteurs. Na banda na bana ba prophètes ba na banda na bango wana. Il faut débattre sa bango vérité pour mboke tambo na kima c'est ça. Prophète Jérémie azamo na botami na Congo avant musala na yo ezalaki na bateau yo bandaki kotala o bandaki ko apprécier na époque wana yo zalaki na noboité lelo yo za na mulongo ya ba oyo talaki nini yo bandaki ko mona na kala na basali oyo bazalaki tango yo nano zalaki na musala ngote ozalaki sous l'ombre na lelo yo zo salango
ozomona ngo te. Bon, ce que je peux dire, et là quoi mutuna motuni nani na banda ko sepela plus na ye. Ta on a mataki na échelle na comité, n'est-ce pas? Donc non. Mutu na kosenga na kotuna yo mutu. Mutu yo banda osepela. Mais nazolo ba ke tango yo zotala basali ya Nzambe. Mutu na mutazana ba prédication na ye. Hein? Nazolo ba par rapport ya musala. Mutu o ando prédire, ando prêcher, yo banda ko lando bike non. Boye. Mais lelo tango koti na ministère na yo. Eloko wana ozomona ngo lisusu te na lelo. Et cause à la nini. Donc, dans le sens, il y a les matières. Oui, il faut comprendre que matière et l'eau, ce n'est pas plus la parole qui est prêchée, mais plus sont des plaisanteries. Au lieu de prêcher Jésus, plus par la bateau, bazo prêcher plus traduction, quoi, comme la Bible interdit, traduction dans la église. Il y a plus, où est allé Matthieu, c'est le sabbat. Mais auparavant, la prédication, tu m'as touché en passant aussi, je peux le saluer. Donc le pasteur Lukusa, la prédication à Kalawana, le pasteur Lukusa, Kabalubukola, donc plupart des prédicateurs. Donc la prédication à Kalawana, ce n'est pas la prédication pour le moment. C'était une façon de dire que non, le monde déjà changé, mais bon, Zambé te changé en côté. Batunde soit vraiment bon au lycée Magambo Zambé et comme on dirait mutualité, comme on dirait coutume, on Zamba change la vie. Rabbi ne change pas, il ne changera jamais. C'est un peu ça. Donc, la prédication, elle est comme vraiment convoitise quoi. La prédication comme une convoitise, nazomisio na eloko siko na ngaki na lobaki wana lelo tango zotala ba pasteur, ba prophète. Nani yo prophète Jérémie alobike oyo aza lin oyo akoyi lelo ko mema pe bampate na Kana. En tout cas, les amis, vraiment, ils piège. En tout cas, la Bible dit ne jugez point. Il ne faut pas juger. Parce que tu peux bien commencer, mais ce qui compte plus, c'est la fin. Donc, moi, je suis un prophète. Ils sont aussi prophètes. On peut tous travailler, mais c'est la fin qui va compter. Donc, point où on a bulletin de la première et deuxième. Donc, on a même empaté na Ghana. Moïse Abanda qui m'a commandé dans mon soukate. Il y a des fois pasteurs à ça, baby ça me dit que le monde a même bâton à Ghana. Wana c'est crâne dans Zambenda bien, c'est peu ça. Ce qui est en Zambenda bien, prophète Jérémie, église des Awapi pour tout bandit déjà qu'attendre vers la fin. Les lots écoutent un prophète Jérémie. Adresse l'église, bah programme l'église. Oui, adresse l'église. J'étais à Lubumbashi, on a fait l'église à Lubumbashi, et à niveau à Bel Air, Campemba, on a fait l'église à Lubumbashi. Mais ici, tout ça déjà, même pas Mikolo Belé, tout ça la préparation, l'église est à niveau à Victoire Kassavubu, très Victoire Kassavubu, bazo bâtir déjà, mais programme la prochaine émission, tu peux ce programme de planification à temple par rapport à préparatif, tout ça pour préparer. Mais pour le moment, on est à la montagne avec toute mon équipe, tout ça à la montagne, tu prières chaque vendredi. On a une tendance, chaque vendredi, on est là, avec tous les serviteurs en question. Toujours continuer toujours pour le Kanzambe Nangomba, jusqu'à tel point que la deuxième émission de Tokopé, ça a vraiment plan sur l'église, na Kishasa, mais na Lubumbashi, l'église a continué lundi, tout ça a prière normale, mercredi, tout ça a prière soit de 17h à 19h, dimanche, tout ça a 7h à 12h à Lubumbashi, dans le niveau à Bel Air, Campé, Malasima, comme maison communale, c'est un peu ça. Prophète Jérémie, na baenye so bakotala yo na chaîne YouTube na Biso Info Plus okoyebisa bango nini okoédifier bango nini étant que serviteur de Dieu. Oui, ce que je peux ajouter de la part du Seigneur, c'est une façon de parler. Donc vous devez premièrement maîtriser la parole de Dieu. Maîtriser la parole de Dieu. Il y a des fausses miracles, il y a des miracles qui se font ici qui ne sont pas celles qui viennent de Dieu. Mais pour examiner le vrai et les faux miracles, il faut premièrement se baser plus sur la parole de Dieu. C'est quelque chose de la bouche, ils ont la puissance, il y a mon thème. Donc, pour il faut plus se baser sur la révélation, il y a la parole de Dieu. Parce que si on a la parole, ça ne jamais. Parce que tout ça basé sur la parole de Dieu.
nous sommes dans la Bible. Vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Et puis des mots à nous autres, à nous makilate. Des mots à côté de nous molimo, bima pena molimo, c'est ça. Prophète Jérémie, ezambala liboso, membala soukate, poto yamba na chaîne YouTube na biso. Dernier mot na yo ekozala nini poto souki cette émission. Oui, eza na mon dernier mot mais pour la émission. Pour l'émission hello, on peut clôturer là. On a quoi c'est ça que plus bande connaissance ba Hollande biso bazana na kondima vraiment mingi que non. Si nakati ya mboka ba prophète ya mabe bazali malamu pe bazali. Parce que même na classe batangi biso eza na déjà féminin masculin. S'il y a le mien, il y a aussi les faux. Donc ba vrai serviteur va reconnaître bango plus na ba fruit na bango. Voilà un peu ça, c'est un peu ça. Balobi oyambi pona silisa ba biso oyambi mosakoli na qualité ya mosakoli oza béni biso to senga bénédiction kota na nzamba prophète Jérémie pour la chaîne YouTube na biso. Ah oui, c'est bien. Avant toute chose, vraiment on peut valoriser, capitaliser la prière. La prière. Et puis que chaîne est la chaîne moko munene makasi, mais ya kolobela vraiment mingi exalté. Nasi weza na kati bato découvrir avec le temps. Donc toko déclarer que nzambe na biso za la nzambe na bino. Chaîne vraiment est matin. Toko prier ensemble, n'est-ce pas? Merci le véritable Jésus, le pain de vie, le Dieu qui résiste devant les démons, devant les esprits. C'est le temps des miracles, c'est le temps des prodiges. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et voilà la mission que nous venons, Seigneur, de te présenter et de présenter nos auditeurs éternels. Laisse que cette mission puisse s'édifier. Laisse que cette mission puisse ramener encore un plus à la vie de quiconque qui vient de nous suivre, éternel. Ainsi que je déclare, tant qu'un prophète de Dieu, que le Congo soit béni au nom de Jésus. Il est écrit, lorsqu'il y a la paix dans le pays, la bénédiction, l'évangile sera prêché. Yahweh, nous déclarons la paix, la sécurité, l'unité, l'amour, la conspiration spirituelle par rapport à ce qui était déjà prononcé. Yahweh, laisse que ton amour demeure encore au milieu de nos frères journalistes, Seigneur. C'est là, Seigneur, qui vient de nous suivre, Seigneur, dans ces moments comme celui-ci, qu'ils soient aussi branchés, connectés de la puissance du Saint-Esprit. Je prie en disant, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Wana ezalaki prophète Jérémie toyambaki ye na chaîne YouTube na biso Info Plus. Nakoki kosilisa émission boyete sans que na remercier ba yangai ndenge ezalaka kaka ya liboso na kopesa mon 2G, mon cordon, mon président Lukman Mudingumba, ba salutation na yo le vieux Babi Mboli, agence Badem Oversi, vieux yo petit na yo Henri Modogolongo, les Canadiens, un Canadien à Kinshasa. Merci vraiment na osalaki ya Mustafa Kobange, merci na yo Ravel Boyenga, Katia Mabeka la star Cayenne, ya Jolie Mabeka Mokonzaren, Clarence Toussevo, Korega, Baoe na Bosani, Tokutani na Mbalasima. Bye. Saki alingi atala émission ya kambangu. Info plus, info plus, info plus, roro. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, roro. Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma cambonio César kao. Info plus, tala pe mona. Info plus. Otala